Karine Mokonzi azali penza bien kitoko nenga pupuli bango. Ngai kutu nalingaki parti wana ezala générique e banda penza ne bandeli. Mais bazui chance Karine Mokonzi asali émission ateyi bon napesa na mbote bandeko nakende mbangu te po motema ndenge ezosala ngai elengi yango nakende mbangu mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune fille na ba jeune garçon mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Alors, soki bomoni na mbote na bandaka mbote les jeunes garçons et les jeunes filles sikoyo na bandi na les jeunes filles parce que ba jeune fille oyo balenda baza toujours na la Chine sima Karine Mokonzi. Sikoyo ba déserteur oyo bakei bisika bikauka po bisika ya ba enka officiel basaratola eza bisika bikauka. Orie bavanda na bango bazwaki kutu idée ya kuvanda po dakati kuna eza na bandeko mosusu bapiaki conseil totika kotanga komba bato mosusu awa objectif na biso ezali tosunga niki babengi bandeko wana ba traître bespion beinfiltré bakombo nyonso babwaka bango moko bayi koraisonne bango moko bon totika tozofula bango bokofula banani bokofula en tout cas kokamwa ofula eza neti moto azolobaki nakepelisa moto na volcan volcan ezospela siko moto asomo wana ye alobaki etya mwana mwa moto po eya makasi yofula nani mama nanga alors suka nango batikaki mais lokola kombo ya Karine Mokonzi la baronne eza verbe eza base soko eza te ata bosali timi soki nani na planète oyo en tout cas kombo ya Karine Mokonzi fo ekota po eningisa fo eningana fo ekutya moto sinon te rien ezala oza soki na pays nini bisika bamakoso bazali fo bayeba Karine Mokonzi po partout ekende. Alors sikoyo baye bazongisi yango lisusu moko totanga kombo te totanga soki nani. Alors babandi yango wana Karine Mokonzi abeteli bango générique moko ya mukuse matieli bango na suka liboso nanu abandi na programme éducative abandi na débat oyo kosolola sur la jalousie esali bato ebele plaisir bazwi biloko na bango bon asala kaka bien atia parti yango na suka po soki batiaki na ebandeli nde bato bazwi mateya ya kitoko wana te sur la jalousie sur makambo ya mike wana oyo ekomaka minene. Alors bango kuna ndenge bankadre bango bandeko oyebi ke après wana po enka officiel alongwa na la Chine malongwa te kotala Karine kokamwe bato balongwe na la Chine me balongwa te na kotala Karine na kolanda bilengi ya Karine tango bayembelaka bino bilengi ya Karine esuka te partout eza bilengi na kotali bilengi na koya kotumbule bilengi bon soka bambi yo nde wana oka mukusa enka officiel azongi na site na ye bwebika komi nani mambikuti note mambikuti te mama molakisi note mama bizaleli oui
enka o bizaleli mama bizaleli tala ndenga lobi awa pona mateya tala ndenga lobi ndenge na kosambela tala ndenga lobi badima pesa me asangisi kombo te fo aloba kaka alobi pe mama oyo aza mosali ya nzambe ya makasi bamisusu babengi balingi bapopula alobi te na émission oyo te bozela oyo eza ya mateya balobi bon na privé bake basololi na privé ale mama wana pa ye balobeli liloba bamisusu baye batie banzembo ya nkolo bon bandeko wana basali kaka likambo NK ekosepelisa NK me NK bisika zali azwaki fimbu na kosa bino te na émission oyo Karine Mokonzi asalaki bokanisa sikoyo NK azoluka sala makambu surtout azobeta ba live ya ba 5h 8h pourquoi boyebi parce que pa ya Karine ezalaka boye na bato ya Karine soki mère fashion azosala live soki Karine abandi yefo kata po bato nyonso bakende pa ya Karine sikoyo soki go fax azosala bakokata bakende pa papa Matondo soki afungoli alors sikoyo NK officiel ayebi je wana yango wana azobeta sikoyo ba live ya 5h du temps 4h du temps surtout live oyo azobeta azolinga bato nyonso bayaka pa na ye bakendeke na bachaîne ya Karine Mokonzi te donc ndenge azolobaki makambo niki ti ata 2023 ata 5 nini elingi kolakisa biti na ye eza makambo niki te biti na ye aneutralize bato oyo balobelaka Karine Mokonzi bachinois bakontinue kokima bakende pa na ye nzoka azoyeba te bachinois oyo balongwe baza mpenza mokeleke te soki batangi bachinois nyonso oyo bazalaki na la Chine soki botangi bokomona bakoka na bango kaka bokomituna o balongwe bakie bawuti wapi me ye sikoyo azokanisa o balongwe baza ebele ntango akokontinue timi wata non timi wata te lelo limisaka time niki ntango akokontinue timi niki akanisi bato bakoya na kombo niki donc azoutilize kombo niki bien sûr azoloba po makambo ngo etusheki ye mais mpona kokontinue baépisode ebele ndenge alobi kosila lelo te ezali azoutilize susu kombo niki po absala ye parce que apesa bambongo abenga afulamaka te ou bien azala satisfait te alobi te sikofona yebana penza nga moko po Karine aposta na bafoto na ye so boyebaka te na page na ye botia kutu kate ou baposte NK officiel bien sûr alobaka alinga azala na molili non alinga azala na molili te yango wana Karine Mokonzi apesi biloko moko soki asali bongo apesi kaka ye te na bazozo rinia mosusu oyo baza neti na Congo neti tali Magali Kongolo kuna na Kardashian afulamaki na ye te Josepha Chakonde leader moto ayaki akofulama na bagloria bauta na lupemba na bango quelque part alors Magali Kongolo asala to afulama te Malika Mania afulami koleka ye epai ya Ken Piana pe abimi kitoko ti lelo Malika Mania aza pose afulama soko okoti na site ya Malika Mania abetaka ba 5K ba 4K en plus aza na terrasse na etala ba client ba relation obakisi fiancé papa Robo akosenga susu nini na nkolo aza na mwana 8 ans beauté bois noir ya koluka elongi ekokana te na congolais moko aza kaka unique art alors sikoyo afulami Magali Kongolo asali tout réconciliation na Karine Mokonzi. Karine Mokonzi a posté combien de fois akomoteka na ba soki biloko nyaza koteka ya mutu wana etekami te nyonso alati yango ye moko nana kosomba ye moko soki alati abebi lisusu alors azongeli ne susu koloba mabe na Karine
yango kali na pesi bango oyo esengeli bazwa. En tout cas bazwa yango penza na ndenge ya bien na soin. Wana générique. Tala générique penza wa esimbi. Bokanisa Karine Mokonzi ndenga za koloba bongo. Tia siko ba drum, tia ba guitare, tia penze beta. Mais wana générique à somme, il y a 25 minutes. On a besoin générique eza ko beta bato baza ko bina. Dansa ba pomba, dansa ya ba yanke, dansa ba yuma, dansa ba sango, ba dansi to ko bima wana. Ba zui penza biloko, ba zui oye sengeli. Karine Mokonzi pesi bango. Bon, wana ezaki générique. Maintenant ba zui sikoyo, orumba nango te. Pas kozwa. Mais nde ekoti bango. Na landi émission ya NK officiel et bandeli tisuka. Ke na moni penza ekoti ko on dirait penza muto atambula na bapile esili. Esili ko bapile esili. Azale ko tuwe kwa nzoto bien te. Mais ore batse nzoto bien te. Sikoyo et comme si est bien mais yazo kosa aza toujours nzoto bien te na maladi wana. Nzoka fimbo ata bombe longi ata tiene longi te ndenge asalaka ba rebele. Mais ezola kisaki oui ezuye na mungongo. Ezola kisaki mungongo ya maladi eza susute. Mais turoyo eza ya fimbo ya générique ya Karine Mokonzi a pesi bango a tie mutu na place na ye. Ba misusu a tie bango na place ya baninga oya ko telema azana fimbo mususu na rumba oya ko ya to na rap to na coupé décalé, ça dépend. Bongo ndenge boko sauter mutongu ta kosa. Bongai papa robo na soki siawo. Botika la malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.